Mama tongo yetani soso eleli. Une femme sage bâtit sa maison. 8 mars, journée internationale de la femme. Yango yo eye. Kasi nzamba tiki binote ba mama aye ko solola da mosali na ye mosakoli na nkolo mama sanjo. Allo bien tango ekoki pinzoli na miso ba mama ngai nzambe na lingango lisusu te. Yoka tema kitoko. Yoka balobi kolela ya mwasi esila. Kolela ya mwasi il faut esila. Na lobi okotu nanga soke kozalela wapi. Yoka tozana avenue bundi numéro 88 wapi na commune ya Bandalungwa. Ozui transport esika nyonso kita na Bandal na Chibangu. Soko komi na Chibangu en face ya Kin marché okomona avenue bundi numéro 88. Yaka mama mema toko na yo potango ekoki kolela ya mwasi esila. Ofinga mape mingi ochola mape mingi tango na yo ekoki Yesu aye pona kopangwisa mpinzoli. Ba misuso bakotunanga ekozalela ndenge nini. Tolobi toko banda 11h30 kino 17h30. Na répétez bien kobanda na 11h30 kino 17h30. Yaka tozala na présence nzambe. Yaka parce que nzambe ya mama malela abikisaka na ye na mungu ate na mafuta te na mai te. Kaka na liloba ya pamba ne obiki. Na liloba pamba ne obiki. Yaka po mokolo ango lola ekofungwana. Na lobi babeli bakobika bakufi bakosekwa mikakatano ekosila. Yo oyo sekama pona kozanga libala. Yo oyo sekama pona kozanga kobota. Yo oyo basakainela mingi epa ya bato. Nzamba mama malela aye pona kolongola soni na yo. Yango tolobi kolela ya mwasi esila. Première édition yango yo kolela ya mwasi esila. Tolobi tokobanda na 11h30 kino 17h30. Kaka na présence ensemble. Yaka pona lokumu nanzam. Awezali kambo na mwasi kolela na yo esengeli esila. Mowumbu na nkolo monoko na nzambe mosakoli ya bikolo mama malela oyo